Akangu pe bangankolo wangai Telespater loyeli malamu na makamabuki yo losako na bino bonso lelo na yende ko teya bakroni fwati bino bakroni fwati oyo bolingi kosalela YouTube na ba sujet nyonso soki faire asali boy boye bolobi soki lif asali boy boye bolobi soki songolo mpaka la sali boy boye bolobi mais na mitu na bino mayele ezati nakoyela bino sima po ani nasali video. Par contre video nasala yango moto apesi nga posa kosala video ezali nde Jazz Kavulu tata tala France ekosa yo te c'est pas parce que okomi na France okomosa neti yo okomi nde ba wesh ouais tika lopoto wana papa lobaka lingala. D'ailleurs métier na wana soi-disant soki ozali soi-disant journaliste soi-disant chroniqueur ezali reconnu te na France. Donc au foot à ben poté pour na makamuna ba YouTube voilà. Donc monsieur binonde toza ko baby sa bana na biso oyo to botaka na ba poto oyo bana na biso to botaka na ba poto so ba komaka ba landaka ba biloko na bino ba répétaka makambo oyo bino bolobaka. Et en plus c'est ce qui est bête bana oyo e biso to botaka o baza mayele penza tango ba talaka bino ba sekaka bino makasi baba o tata mukolo boy zoba boy ndenge nini mais moya bengo zoba ezate po biso to éduquer bango malamu ba fingaka mikolo te nga naza mukolo yango nazo finga yo oza zoba Jazz na koyela oponi oza parce que nga ba biloko ba epesa nga kanda boya koloba buzoba na banet mais avant wana nakota na sujet bolanda na maloba ya mama oyo mama Manike bolanda bozoba ya mama Manike boyoka bayuma bavida kala na yo poto na yebi yango te omoneka clip na moneka clip mo alati neti Charazu na nenga foto alati style ya baroi na nenga foto baroi ya Congo balata bongo ya Congo balata bongo te baroi ya Congo balata liputa bakonza mabeye na biso chef coutumier na so balata maputa balata bongo te d'ailleurs il fallait pas la tabou mais oui ba chef coutumier na so balata bongo te balata liputa ou bien filet na bazeke ya biso balata bongo te wana baroi ya ba place ya biso ya Congo te balata liputa kimbango bando balata liputa te so mona chef coutumier na so balata liputa balata maputa boyoki bino moko ya wana ete na lobaka na bino ba mama kroni fwati avant ya kosala émission na bino bolandaka nani ba émission précédente soko yokaki maloba oyo faire alobaka pona nini akendaki kosala video wana na Afrique du Sud nde oningaki kososola mais nakota na kamwa moke na histoire pona nini Manike ozalaka zoba sikoyo nana yebisi yo ba roi nyonso ya ba Bantu oyo baza kuna na Kachopa balataka na ba rafia nana yebisi yo soki ba roi na yo baza pauvre ya wana bolataka rafia c'est normal oyo ba histoire te nana yebisi yo ba royaume nyonso eza royaume nyonso eza na Afrique wana et surtout en Afrique soi-disant centrale elataka ndenge moko nana yebisi yo bongo oza mayele te bwindini or bebisaka mayele bana o balandaka bino en plus tiango na mutu na yo Afrique du Sud wana bato ozoyoka wana ba Zulu wana bazali ba Congo Zulu oyo Zulu elakisi ciel na Kikongo donc balongwa wuta Afrique centrale donc banda ba wuta esika ba wuta ba misu balbaka ba wuta soki Égypte donc longola Égypte kinoti na Afrique esika tozali na Kachopa na Kachopa kinoti na sekuna ndenge Biblia eza koloba na Sophonie si je me trompe pas Sophonie 12 ou 9 comme ça 9 13 bah le Bible donc Nzamba aza koloba mon peuple qui vit au-delà du fleuve d'Éthiopie donc au-delà d'Éthiopie Éthiopie nde ezali donc Kachopa ezali esika biso tozali actuellement na katikati ya Kachopa ya continent Kachopa
esika tozali kino na suka oyo tobengi Afrique du Sud. Donc ba Bantu donc bato ba Congo bazalaka ti kuna. Elateli oyo oyo faire alati wana eza elatela ba Zulu, donc ba Zulu ya ba Congo. Yo kanti ba poni yango par hasard. Omoni tango boyebaka na bino histoire te bokangaka minoko. Hein? Yo mama Manike. Nga mbalo na ozotikela bino su bino ba chronifoite ya neto na otikela bino su tonte parce que vous avez détruit les enfants. Boza ko bebisa bande ebele na ba analyse na bino ya buzoba oizan ata na éducation historique te, éducation scolaire te. Boza ko bebisa éducation ya bana kaka ko finga boyebi surtout yo Manike na interview nous autres dénigrer faire alors que bah récemment avant que tu feras bimisa album na wako kumisa faire au senga yugo pardon mais là tu dénigres encore faire parce que zongani na fali mais Manike zalaka pe mukolo yo moko peka na interview nous autres tout tika finga tout ça mais toi tu critiques faire tout ça à cause ya mbadi o soit disons faire ayaga ulia epa na yo amela mai epa na yo bato nyos ba yaga epa na yo kenda epa bato te. Vous êtes hypocrite, hein? Bref, ça c'était juste entre parenthèses. N'engagana kojon ici kawana yebara yango ete ba Afrique na le but que ba sud-africain nyonso ba Zulu nde ethnie Zulu hein o ezakuna na Afrique du Sud bazali ba Congo. Faut yebara ngo so yebi lisolo te yaka totangisa yo. Bo oza mayele te. Boza ko bebisa éducation ya ba Congolais. Ça c'est pas bien ça. Allez, tolanda tata jazz soki kavulu soki jazz kavulu bon parce que sujet c'est plus important zaki en fait na sali vidéo pour na ye bolanda maloba na ye pe bon mon réponse na opesele. Allez suivons. Top dynastie d'après c'est faire Golambota trop dynastie et bimisiko vous êtes content? Ouais, je suis très content, je félicite Ferrego là, il a fait un boulot de ouf et en tout cas Banzebose Bena Katukuna qui est un pure merveille parce que même merci que Gobeli Chabenga mais non, ok carnet rose au moins ils ont vraiment qui toque et puis IGF que j'aime également et de même dans marathon parce que c'est mais nous avons penza fanatique Banzembo oh il y a ba jara net ba jeune ba mindele en tout cas c'est biso to rumba nde. Bon jazz kavulu omoni avant ya kosala émission hein bino boza ko benga bozali komi benga ete bozali ba chronifoiti ya musique. Comment se fait-il que bino ba chronifoiti ya musique boyebi histoire ya musique te? Je n'ai pas dit histoire ya rumba, j'ai dit histoire ya musique. Boyebi yango te. C'est incroyable. Bino boweli saka kozala ba chronifoiti ya musique. Kasi boyebi ba origine ya musique. Ndenge bozala pe wana ebele na bino bayebaka te ke rumba ewuta na nkumba. Ebele kati na bino bayebaka te. Boza ko découvrir encore mikolo. Mais koyoka jazz aza koloba o trap ezali biloko ya mindele pona nini bolingaka Kongola zaka pona nini ba chronifoiti congolais bozaka bazoba ba illettré à ce point nyonso bokoma ko attribuer yango pa mindele ndenge na yoka pe ndenge pe baloba omona net je pense c'était Big Intom tabwaka crayon soki makambo biloko mo chombo mundele mtasala chombo ba nana yebisa bino ke mundele mutasala chombo soki tant moni mabe na bino wana bosala ba recherche te soki moyindo ayebisi bino moto asala chombo liboso eza moyindo bokondima te po ba mindele si bakotisa bino na mitu ke bango baza banzambe na bino bango nde mto abanda masolo wana ya wana donc moyen bondima eza te. Écoute soki na yebisi yo pe Beethoven azalaka mwindo okondima te soki na yebisi yo Mozart Shakespeare oyo soi-disant akoma histoire ya comment ça s'appelle biloko bolingo na bosse même na titre nango
Il y a même Leonardo DiCaprio a salaka film nango. Il y a oh là là titre nango qui mangai. Bref, c'est pas grave. Donc de base toi donc Mozart, Beethoven, bazalaka mwindo. Yindo bato yindo ya mwindo penza. Mais histoire balola. Et pourtant bazalaka yindo bato basala musique classique. Trap et salama na mondele te. Mondele te mutasala trap. Mutasala trap aza moyindo. Botika ko attribuer makambo na mindele o bango basala kati. Pourquoi ni bakosaka bino à ce point? Un jour pour boyo le biso tricolore o fait vert o ezaka na balando ba lumière o to me mamutuka fait vert soki peli o le bala biso pe mondele mutasala ngo. So na biso ke moyindo mutasala ngo ondi mapeti. Parce que mutu na yezo fonctionner te mutu ne kansaka nyoso mondele mutasala hein ce qui n'a pas que lelo ce qui par exemple gaz est explosé en crémogène il faut que un masque ce n'est pas que masque wana moyindo mutasala on dit mapete hein parce que mutu na yo ici ezali formaté na croire que oui nyoso eza vient de mondele nyoso eza mondele mutasala voilà pourquoi tu es incapable de réfléchir. Eza pe faute na yote okenda pe kela cité mais oza komi benga chronifuati okenda kela cité otanga même si okenda kela cité mais luka ta sala ba recherche oza na poto internet eza nango gratuit oko doit même surtout pe oza na France oko doit internet il y a gratuit il y a nano il y a free par mois au foot à plus de 20 € comme ça oko doit pe SFR par mois au foot bon on a futa 40 non on paye combien pour internet déjà 49 € c'est ça. Internet, on paye combien? 49 €. 100 €. Voilà, on a foutu à 100 €. Hein? Bon, donc yo, vous êtes incapable de foutre Internet pendant ko sala nano babéoni ko sala ba recherche. Hein? Jazz Kavulu. Azolo ba on fier nyonso nga ba bloka mindele wana nana yebiso trap eza ya mindele. Trap eza ya mindele te eza ya bayindo moyindo mutasala ngo eza ya bayindo botika ko comme ça bana na biso bazoba boy mutasala trap wana kombo na ye izali bon na officier binango bon na DJ top ce qui n'est pas bon hein na officier bi bombo na obino moko donc aza moyindo aza mondele te mutabanda ko sala makambo ya trap na ba master na ye eza mondele ce qui hein eza mondele te pardon j'allais dire eza moyindo hein depuis 1985 donc ye abanda jama kamba bloc ba trap wana kala siko eka we ningi bazolo na biographie na ye albini ndia tout temps moké depuis il se lie d'amitié et Tomp devient le principal producteur de TI. Tomp s'implique significativement dans les 4 premiers albums de T.I. Ensemble, ils font connaître au monde le genre trap. Tu vois, T.I. Ezali Azapé rappeur, T.I. Aza rappeur très connu, Asa rappeur à film. Donc, Yena T.I. donc va révolutionner trap. Tomp est bien accueilli en 2006 pour la production du single à succès What You Cannot Singin Wana, bref. Hein? Donc, mon dékonangai Jazz Kavulu, hein? Oza na France. Na France, internet ezala on a évité mpala salangan. Free ezali, ngala SFR ezali, bon, ngala za chez SFR. So oza na mwan tsoke na yo, doit SFR. So oza na tsoke te, doit free. Hein? Et ça là, donc ça dépend il y a ba option yo sing. Donc bandeko nangai ba chronifuati ba chronique ya YouTube. Boyo kela hein avant bo sala ba émission na bino, boye kola. Bo loka, bo sala ba recherche. Boye bina bino signification pe ya trapité. Mais yo wana bana ko pesa mondele eloko ya salite. Kaka yo pe kaka rolobo mondele mtabanda ko sala chombo. Oh mondele mtabanda ko sala portable. Oyebi na yo origine ya portable te mais opesa ngo pa mondele kaka yo pe kam to lobo mondele mutabanda ko sala ordinateur et pourtant mondele ye moko mondele azolo ba non ordinateur to yiba ngo pa ba yindo
mais yo zoba ya koni fwati oyo oloba biso no mondele mtabanda ordinateur ta on oloba bino ba koni fwati ya YouTube ba kongolais ba koni fwati congolais boza mayele te botianga te tala mamba soni bozo koloba donc mondele beaucoup mi kopesa ye nyoso ça m'étonne pas to botaka ça m'étonne pas ba changer ba mémoire bana na biso neti tongi oyo abandi kofinga ba noir yimo non jazz écoute yo ezambala liboso te oloba makambo nga biloko abipesa nga kana quand je vois des gens qui racontent des bêtises en plus vous prétendez d'être des chroniqueurs il y a musique comment se fait-il que vous êtes chroniqueur de musique vous allez incapable oyeba origine ya trap oh eza nango bilaka ya mindele na fière nyos donc yo ozali chroniqueur ya bon alors bengo chroniqueur te ozali chronifuati ya musique mais ozali incapable ya koyeba origine ya trap yango siko utilité na bino ezani boza na bino bajuna fuati boza bajuna fuati boza na bino ba chronifuati boyebi ko tracer chronologique ya musique te boyebi ko présenter émission te boyebi pe ko solola ko tuna pe surtout pona ka ko tuna mituna boza incapable boyebi pe ko sala ngote mais dans ces cas botika na bino métier botika bozo sala ngoka pona ba vue ba YouTube bojora ba mbongo na bino mais mayele boza ko bebisa pe bana ya bato donc en plus ce qui est étonnant tant bo sala ba bozo ba bongo bozo komisa ngo neti solo quoi donc na ozo ko loba mpe na fier nyos neti que ozana donc c'est comme si tu avais raison en fait tu as tort à 100% trapézé mindele te donc la plupart ya banzembo boyoka ba techno ba reggae match tout ça ba noir mtu basala yango so boye barate ba musique classique mondela tika la musique classique hein pour preuve même admettons que Beethoven azaki mondele na prouver mino que no eza le coup tapé Beethoven particulier parce que bato balaki ça ba mindele ba musique classique eza ba mort eza ba mort traduction nango elexi moyindo ba yindo oyo ba kenda na Europe na Espagne après ba propager ba nanu France etc bato balaki ça ba mindele ndenge nini ba sokolaka na savon ndenge nini ba salaka sap moyindo mutalaki ça mondele sap bato balaki ça parce que ba mindele na kala barola na kati ba tante yango monaka ba congolais ba bengaka ba européen mindele boyebi mondele lexini mo wana mo ezali préfixe oyo ezolakisa origine ya humain donc c'est-à-dire moto siko ndele wana elakisi tante na lingala boki etala na ba dictionnaire so nazokosa ndele elakisi tante donc siko kola yango mondele elakisi homme qui habite dans les tentes donc moto afandaka na ba tente parce que ba mindele bakolala na ba soso bataba bisika nyonso moyindo tango aya aloba na non basalaka boye te okoki kolala na bataba te na banyama na kati ya ndako moyindo muta alakisa mondele fo kokabola banyama balalaka libanda na bisika na bango yo moto fo lala mindele muta ba eduka et pardon miyindo muta ba eduka ba mindele na bolopeto ya bongo tango bamoni que non bakapari na éducation na biso bakapari na ba mayele oyo bakoko na biso bamemela bango du coup ba révolté babomi baroi oyo bazalaka kuna na nano na ba Europe wana bozala na kolakisa bino kuna premier roi oyo ya Angleterre azalaka moyindo na kolakisa bino ye bozala na obetela bino histoire na ye po congolais fo azala éduqué surtout les chronifuati ya YouTube faut bozala éduqué na kolakisa bino bomona premier roi ya Angleterre azalaka moyindo babombaka ye iso mona babeta iso le problème parce que mais na Angleterre kuna ebele ya bato bayebi yango mais kaka nde information nde na français ezalaka te parce que ba français baza trop fermé yango na français ba français balingi te moyindo ya francophone ayeba makambo ebele parce que soki ayebi makambo ebele akofungwama lokola neti ba ghanéen ba nigérian ndenge bakomi kofungwama yango na biso ba francophone tozotikala nsima mpo bango ba falansa balingi biso toyebaka kaka falansa toyebaka source te ya histoire toyebaka kaka falansa mais balingi toyeba lisolo te balingi to se développer te
totikala kaka tokumisa kaka ndinga na bango imata. Et pendant ce temps, yo pena fier no zolo oh wesh yo tala yo yiga poto kalami to okolipe na poto te. Oh le bela ba wesh. Jazz. Tala nga biloko na bino bosala ya buzoba oyo eza ko bebisa bana ebele na Afrique pe na Europe. Parce que yo tango za ko loba ete eza biloko mindele mais mwana oyo aza kolanda yo tango yoka bongo pe yepe na mutune ya oloba ah oui lokola tata Diaz aza mokolo makamba lobi eza solo akotyango pe na mutune nzoka nde ozoloba mababuzoba bosoto. Tu ne peux pas attribuer aux gens ce qu'ils n'ont pas fait. Kaka bino pe kaka yango so mundela ya lobi na bino bon ba égyptien bazalaka ba ndele bondimi. Alors que ceux qui moyindo ya lobi non bazo kosa bino mo égyptien zaka moyindo okondima yete. Pona yo nyonso ewutaka pa mondele eza kitoko, eza parfait, eza perfection, eza magnifique. Yango toza ko mibomana pour rien. Donc Jazz o ezali ka conseil na kopesa na sali vidéo ka pona te yo esika wana. Mbala sima avant ça l'émission na yo, sala na nos recherche, il y a baba mot o clé, bengo ba mot clé. Donc par exemple ce ko yebaki yo so yebaki ko reprononcer mot trap na kati ya émission na yo, luka sala recherche na trap wana. Ce ko yebaki reprononcer tel techno par exemple, musique techno, sala recherche na kati ya techno wana. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire que non nyonso eza mindele bitosa. Yo nyonso nana ebiso ki nyonso eza mindele bitosa. Quand tu sais pas, oya ko loba biso pe o mat pe mondele mtasala. Ah, ta bino faut bozala éduquer les chronifuati, bozaba illettré. Surtout les mamans chronifuati ba vrai illettré moko ya kosakana te. Bango ndim to avec biso soni. Donc ba fandela makambo ya mibali, c'est comme si vie na bango isa construit par mobali et ça va finir aussi par mobile. Hein? Ça c'est pas bien ça. Oh, bon kenda ko sala le bete la so basula mibali. Donc basi mibimba bafanda kaka likambo ya lindindi ya mobile. Donc bango donc kolala lindindi, kolamuka lindindi. Donc kokanisa lindindi. Nyoso ga lindindi ya mobile kala mituna bango. Oleba loba katsaka ah bon tote ya bana na biso ndenge nini. Bana na biso basali mabebo il faut tote ya bango ah pona ba évoluer. Mwana tala o esika osalaki bosalaki mabe sala boy ah bana moni Kongo wana eza kokende mabe mboka na biso eza kozika tala ba mindele bandenge baza kokenda bango bazwa mayele pa na biso mais baleki biso lisusu biso toza ko donc au lieu bon encourager bana na ki mayele et sola makasi pe kola non vous êtes là en train de parler sur les futilités sur les lindindi et lindindi ya mibali donc oh ba misusu monde donc akoma koloba nga mobali soka ye pa na nga lie fufu atondi alale sili bum nyonso koma kaka fufu na lindindi. Au lieu de penser à l'avenir vous pensez de lindindi na rolia ba misusu kuto ba bibengaka ba chronifuati bazo kansaka ka musique mais un chronifuati ya congolais incapable ya koyeba lisolo azo lobo trape ute pa mindele pas possible. Ah là là, lobo yoko loba nanga yo tricolore izali mondele mutasala ngo. Portable izali mondele mutasala ngo. Mususu ko loba nanga so ezani. Franchement, il faut to bandela rasuko éduquer batata minene lokola batata mikolo lokola bino. C'est pas possible. Ah la tiki. Nzamba batela kachopa. Peace and love. S'abonnez-vous.